On a déterminé le nombre de bateaux dans l'église, on a déterminé le nombre de bateaux dans la mise en place. On a déterminé le nombre dans l'église pour autant de personnes dans l'église que subitement l'église est Kangami. Mbote na bana Congo Kinshasa, bana Luanda, bana Poto monde entier, oyo ba mesana kolanda la chaîne FL Congo TV. Et ça Congo l'émission na bino magazine polyvalent, na yemoko représentant na yango Taylor Mukanda polyvalent. Si je na biso lelo, ezali 3 questions. Première question, c'est pour le Congo RDC. Deuxième question, troisième question, c'est pour le monde entier. Première question, c'est pour le Congo RDC, c'est le choix. C'est concernant la vie de Moko na Moko. Na Congo RDC, toute la question, na vous préférez que Bongo ya dollar ou ya franc? Pour bande ko sumi bal to bande ko biso basi. Bande ko sumi bal, donc ça biso ke lelo ke soki bolingaka olingaka mwasi na yo azala ya kitenge nini, mwasi na yo azala munene to azala mukie to azala pembe to azala mwindu. Ndenge mo pe bandeko ya basi mibali na bino bolingaka bazala munene, mibali oyo olingaka azala munene to azala mukie to azala pembe to azala mwindu. Wana ezo dépendre na bino bandeko oyo bozolanda biso. Préféraka na damas nini? Donc la match préférée na yo ezanini Chancel Samboul. La chansonnette de Samboul. La match préférée na yo ezanini. Wana bande ko ya biso ya basi pe bande ko so mibali. La match préférée na ezanini. Parce que ba question eza ya biso, ba réponse eza ya bino. Bino moko muti kolanda oyo Taylor Mukanda alobi. Na bukanité parce que caméraman jamais image na bukanité na micro ya Taylor Mukanda polyvalent. Tolanda qui peut bolanda bino message ya réponse ya moko na moko bolanda. Mbote papa, merci papa na mutuna na yo. Pona ko garder mbongo. Nga bina préférer ko garder mbongo na naza congolaise. Je préfère ko garder mbongo na nga na billet dollar. Po bon, mondika ba shit mbongo ça ina. Ceux qui dollar, ceux qui mbongo dollar et qui ceux qui ont ngo $4 ils ont na to wana. Or ceux qui franc congolais ça li voit bona kaka mbongo et qui boyo garda ki franc dollar et mati et tikali muke. Donc on a garda ki $100 na monte na fois ya mbongo à franc congolais. Dès que dollar comme ça 80. Na garda ki on a 170. Le temps dollar et mati ça 80 boyo nga dans 170. Moi t'ai en ça moi na dépense un peu. Mais sur la garde qui a moins $40 et mata et kita mbongo na keza kaka na taux normal. Ah papa côté critère ça moi mon boulot pour mon bal sera li nsa ngaka question comprendre okoli na mobala molai mais vous na ko se comprendre ngaka ah c'est le bunanga nganga mobala ngaka un peu lancé taille moyenne on a nga plat préféré na ngezali pondwa madesu na los papa bachelinga dollar nanga bachelinga mobile bachelinga mbongo bachelinga bibilia mbongo bibi l'argent répond à tout. Pour tout ça la kaka fra congolais tout ça va congolais tout aussi ba kambongo ya Congo kama mobile wa kodinganga ai azala pembe azala muindo azala ndenge nini kako seki mobile alinginga kapenda lingie na sana ela ko ngana préférer ka te pona dia kabila ko nyose ezala ndunde ezala ponde ezala mbisi ezala nyama na dia na likamba mbongo tuna nginga dollar ezambongo na biso dollar eza mbongo ya pays mususu pays na biso to simbaka fra congolais na yebi si ona likambo ba dollar na yebi makambo wana teme na yebi makambo ya fra congolais na biloko akolia na yebi si ona za na choix ya eloko moko te na lia kananga biloko nyos na likambo mobali na yebi sa kiyo beauté papa. Bon normalement selon Batou on a regardé bon dollar par rapport au négato de balancer les mata na ba commerçant ba que suma bloko na libanda peut-être ba dollar mais fait dans la banque mais un vrai congolais il faut garder bon on aille la franc congolais pour aller identité à pays na biso. Bon merci donc on a CP là na moi si pour na caractère et puis pour na
Donc caractère, oui, que ça là que nous avons naïe, le caractère nous détient dans le bal que alinga moi si on a mingi, que bazani babo tabana au moins na bisasuka. Donc na lingaye na caractère naïe. Bon, groupe préféré nanga, ils ont la mingi oze ingai, balama mbisa okauka, donc na mingi amwana. Bon, yakolia, ils ont banalisé. Na kokoloba ke na miso tuana na kolinga soki na moko na koloba ke na tikana mwasi vraiment naza étranger te naza mona ya mboka mona ya mboka papa nanga mama nanga ba Congolais ya RDC Congo Kinshasa. Bon en fait merci pour garder mbongo ya Congo et francs congolais ou dollars. Je préfère vraiment francs congolais parce que les gens bon na mboka moyena bois kango izatu les gens bon na mboka le konga na liaka plan préféré na ngai donc disons na za rappeler na plan préféré mais ceux qui na koko koloba na linga mingi vraiment madesu na loso. Bon moi j'aime notre couleur parce qu'il y a mon africain. Il y a vraiment mingi là moi je suis noir femme africaine quoi. Et deuxième chose la taille déjà donc taille donc moi messe quoi. Donc là il est lancé moi messe donc tout me quoi. Donc comme le roi mannequin dans le machine le roi moi si n'angamo. Mais voilà c'est un facile pour répondre et on a dit ma beaucoup katana raté. Ma beaucoup n'est que le kaka et katana raté na reçoit. Et moi si peu mais pour garder vraiment valeur dans ngai on a vu que wana maman ya bana ngai moi na rejeté vous allez il faut na moi si bon merci beaucoup pour la question n'a pas répondre vite que garder monnaie locale ou monnaie étrangère les autres dépendent de l'économie na biso si ce qui économie na biso est stable il serait mieux na garder mbongo la monnaie locale, la franc congolais. Mais quand tu te dis que l'économie n'a plus de stabilité, tu commis qu'on préférait qu'on garde mbongo, la monnaie étrangère, la dollar. Pour mbongo, ils ont stabilité, ils ont changé les lots, échangé l'obikune, échangé, matché, kiti, mais dollar, ils ont stable. Donc dollar, ils ont relié à monnaie locale. Merci beaucoup. Damage préféré dans Ngaï. Ezali losona madesu mariage moko kitoko mariage moko oyo banjelu baebi merci beaucoup pour la motuna wana tout ça évolue toujours na lingaka juste millier qui veut dire azala molai mingi te azala pe mokuse mingi te azala moke mingi te azala monene mingi te donc azala juste millier azala mannequin. Et voilà ma goût préféré dans la réponse, ça saute directement aux yeux. Moi aussi, pour ma dessous, et puis ça n'a moi na té. Et bon, et puis ça n'a moi na té. Mais moi aussi, après ça n'a moi na. Moi aussi, n'a pas ça ma passe. Super double. Là, on a Aristote. Na Chris Cross. Donc, on a Hollande moi aussi. Mbote papa journaliste. Kombo nanga Jetou Mujiri Bilele. Oui, naza artiste. Vraiment na sepel mingi pour la question na yo, naza congolaise. Donc moi na mabele. C'est mon pays, naza vraiment fier ya kozala congolaise à RDC quoi. Bon, nga na préféraka ko garder vraiment franc congolais pour ezambongo na biso. Si les lots qui tozo tepa to comme ko bomba ba dollar pour mbongo na biso eza vraiment stabilité. Donc mbongo na biso eza stabilité yango moni ezo pousser biso to banda ko simba ba dollar wana eza vraiment passe papa nga na sepela mingi na frites ozwi pe lisusu madesu biloko mboka na biso kwa yango wana nde sala ke nga na zala mwindu pembe munene mulai elobelinga vraiment eloko te nalinga so mobali mutu ezosala papa question na vraiment eza mobulu
wana pe nyonso ya kaka il faut pona kaka pona nga nyonso kaka makamba moko esimba te wana selonga esimba te po mobali aza mobali. Je préfère regarder frappe pour rappeler la congolaise. Pour la guerre pour nous pour la bande on est bien. La ligne la comportement madame affaire. Pour nous ba na rapport avec nous quand nous sommes. Merci mingi bandeko bino mo wuti kolanda bana poto bana Luanda bana monde entier bino mo kolanda émission na bino magazine Paul Valant bandeko ne ba wuti ko défendre moto apesi o eza concernant ya vie na ye yoki bino moko ba réponse o ebino wana tout en molanda que ça la ramena moi bien ça la ramena moi bien telo mukanda le Paul Valant ye na bota sanité président bienvenue Chuma Bavolo et pourquoi pas Chanciana Musamulu pour découvrir pena ba réalité il y a l'émission. Je dis tout ça pour nous yamba batonio ce pour nous sepeli sabino bino mo mutu goyoka mais mingi na bike bozo ngai pa na ngai moko tailo mukanda polyvalent mutu goyoka réponse ya moko na moko c'est pour na ngata tailo mukanda polyvalent na biti nga vimane na beso tali mama mongo na kufura na ngapina je dis dollar na kufura dollar po dollar et yo hein veut dire mbongi mati na conjoncture mboka na biso Congo donc mbongi mati mettre quelque chose na dollar na yo et ça là bien hein oui que tant on a changer boye hein et ça là moi bien par rapport à franc congolais pour mbongi pas biso matara du jour hein damas pena tailo mukanda polyvalent a pour faire rendre na mate soit pembe batia makoso na kati batia bena makoso na pas vina fois c'est moule. On a bien commencé à l'ibumena qui n'y tolère venir ça la moitié. On a pour n'engager moi si na sepela rendre critères où il ça que mon team n'engager sepela y a moi on a des mnongos à la naïe et qui peut être que moi face à la pembe face à la mwindu non pas n'engager le bengo l'autre ce qui signifie que critères où on a n'a pas naïo où est sepela singa y a monde choix n'enga y a moi en tout cas vous dites que l'anda émission na bino kitoko ya mwana magazine Paul Valant où s'abonner toujours Toto Junes bambote siko zali magazine Paul Valant ya ngolo na boso nte les amis de Taylor Badad King Palace masana Jonathan Makabu à Chypre na boso nte masana nani Bron na Bron et les Makibala mbote siko zali émission na bino ya ngolo bolanda si apotele bokotala